ici pour la toute dans la grande rendez-vous. La cinquième présence, la cinquième présence, il y a Saint-Ange, la cinquième présence, il y a Saint-Esprit. Quand ma vie sonne devant la fin sonne. Et nous tenons soit ma colère à vivre ces bons souffles. Mais Fugo, la messe à la réponse à porter Fugo. 2016, et ça l'année à convertir. Déclarant la Congo de Jésus-Christ. L'esprit non, il y a Satan. Non, son colon d'Amé, vous a contraire. Non, il y a et qui dès que si quand il y a que des donnes les amis au nom de Jésus. Déclarant que le dit Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bébé, t'as un moment comme à casse le monde, la qui s'est guérie. Voilà, tous les gens sont là au clôturé. La thème est sur la clé. La clé est du le Fugo là. Alléluia. Ata, tout est sauté, mais on résume. Tout résumé matéa. Pour tous autant, il y a un bon de la porte là-bas. Alléluia. Dès que nous avons mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les gens qui ont la souka et nous avons qui singula pour la tokuta na yo aïe pourquoi. Nous avons visité au Cap Psycho n'est na zolo. Yom tozolo ba amène au vivre makamba bien. Yom tolo biso amène ndamba toucher au siko. Afaka na sibayo zamba sibayo. Da nazana esiko. Ya koleka. Alléluia. Pour essayer de faire des simbisio au piqué crise. Attends, ma personne va te mobile. Attends, qu'il y a des mobile. Cabrier. Des mobile qui sont. Alléluia. Pourquoi? Ceux qui n'ont pas l'église, n'a santa que l'on morbo. Hein? Même David a l'obéni. Et c'est quoi les alaka nangaï? Tango balobaka tokende na ndako na Nzambe esengo ezalaka na ngai tango balobaka tokumisa yo we esengo ezalaka na ngai tango balobaka tokende na ndako na Nzambe esengo ezalaka na ngai tango balobaka tokumisa yo we motema na ngai sanjola masia motema na ngai kumisa mwana na Nzambe motema e Alléluia, Sia, motema na ngai, kumisa mwana na Nzambe. Loba amen bana Nzambe. Loba amen bana misato na continue. Samba pamola yo. La clé est un instrument qui nous sert à ouvrir ou à fermer les divers objets. Donc, c'est ça qui est définition. Pète le biboui. Na lingala, il n'y a pas de fungola ezali ko servir biso pona ko kanga. Topé ko fungola bilo. Mais tous ont parlé na fungola spirituelle. Parce qu'il y a la clé physique, il y a aussi la clé spirituelle. Mais la clé la plus importante, la clé la plus puissante et mystérieuse, c'est la clé spirituelle. Amen. Est-ce que vous alors, Yomutu et Seigneur ça les fort. Que osala na fungola wana ya molimo. Pour ceux qui osala na fungola molimo, ba porte et ko fungwa melayo na pété. Maintenant place ba lobi ke nzeleza te. Pona yo nzeleza. Amen. Même na soki mutu lobi ke mutona alomba ka te. Pona yo akolomba. Amen. Même soki ba lobi ke musala ezate. Mais pona yo musala eza. Les personnes comprennent. C'est qu'on a la facilité à ma cam. Parce que tu as la clé spirituelle. Le bas à maintenant, on pratique, on vit ma cam bien. Parce que volonté ensemble les alignés. Moutou a la vie éternelle. A la sauver, peut à parvenir à la connaissance à la vérité. Ça, c'est la première volonté de Dieu pour l'homme. Deuxième volonté ensemble les alignés. Moutou a mené une vie paisible et heureuse ici sur la terre. Ça va lui souffrir.
Amen. Ceux qui ont souffert, loba sauf nous avons l'élection épreuve, souffrance wana eza nzambe moko l'élection épreuve. Alléluia. Wana ataba salelo délivrance. Ataba tioma boko na bato ndenge na ndenge jamais. Parce que nzambe moko za derrière makambo. A l'élection épreuve, loba amen. Mais ceux qui taille épreuve coquille et Seigneur pambola, il faut qu'on pambola. Mais ceux qui ont pambola ma tête, c'est qu'il y a quelque chose. Wana c'est sous embêté. C'est pourquoi l'homme doit consulter Dieu. Et c'est que le mouton va consulter ça dans ma circonstance. Au monde qu'il aille, ça ne va pas. Mais au fandi, au monde de la caca. Au monde de la caca. Mais Zambé, au lobby, ni dans la situation. Pourquoi nous sommes en clarté? Pourquoi nous sommes en beauté? Pourquoi nous sommes fondamentés? Pourquoi nous sommes bigatés? Pourquoi nous sommes avancés? Amen. Ma cause. Parce que ceux qui ont eu une cause, on vous a la facilité, il y a aussi la ligne. On va prier, orienter prière dans la norme, et puis on va plus clair dans la vie. On va amener dans la vie. Pour battre bébé, bazo souffrir, à ça un problème, mais on a eu mon compte ça cause. Fungola, à ça qui est en gros, on va amener. N'avez que Mikole Koya, tam ce dimanche, tu peux sabino. Et là, on nous a ça la bonne à maintenir Fungola. Parce que la clé spirituelle, tu peux la perdre. Dès que vous coupez mon temps, vous ça Fungola est physique. Donc ça qui na Fungola, place au dessus, éviter, tu peux quoi? Oya mwenda kwa kukanga, tu valise au kanga, luki Fungola tie zate. Et c'est ce qu'on est pour vous. Mais clé spirituelle pour vous gagner. Alléluia. Ceux qui ont perdu Yango, n'est-ce pas comment la récupérer? Mais les gens, il faut que Yango le bas amen. Parce que Bélé va boum ça, Balouka, Basalam, surtout, mais bon, mais nous avons cette capacité. Il y a quoi, orienter un ballon, il y a quoi là qui s'appelle au vivre et second souffle le bas amen. Tiens le bocol le bas, hey Yahweh! On a vu ma casse interne, na sengo ganga ma casse le bas, hey Yahweh! Na yo, na bondeli yo, na sengi na yo, opesa na fungola. Yango na sale la yango na pika dikamwa. Que Dieu vous bénisse. Nous entendons la verset encore. Apocalypse chapitre 1er. Dans les versets 17 à 18. Yes. Apocalypse chapitre 1er, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: N'écris point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de l'homme. Que Jean Azalaki na île de Patmos Azalaki na souffrance azolela mais amoni mutu moka bimeli a imposé le boko mobali ta imposé à lui n'écrit rien nde ibani ko bisabi je suis le premier et le dernier naza mutu ya mbope mutu asuka ezanga donc mutu a imposé le boko pe ayebisi sous j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Or, kaka mutuana azali bandeli pazasuka kaka mutuana alors akufaka pe asekwi azana bongo libela na libela. Nana lobi amen. Est-ce que vous pouvez découvrir mutango? Amen. Ce que vous mutango ganga kombo de makasi na yoka. Voilà ya Jésus te mutua pour imposer liboko ya mobali. De tango lobi bongo a continuer les sous kaka Jésus.
le balissus était Nazali na clé. Donc il était mort et il est revenu à la vie. Et il vit au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle et des siècles. Et puis alobi lisusunini. Alobi Nazali na fungola. Yanim. Yaliwa pena séjour Yaliwa. Le bal ameba nazami. Donc Yesu azal le seul Dieu. Ouais azal na fungola Yaliwa. Ouais azal na fungola ya batu. C'est que ceux qui montent à fungola c'est qu'il y a une porte. Et autrefois, que c'est lui-même la porte. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez là? Le gola Yesu azana fungola. Yaliwa. Azana fungola pe ya bombo. Azana fungola ya séjour de mort. Azon déclaré le lot. Que on sakana ki liwa pona yo. Na 2016. Ye akokufa na kombo na Yesu. Parce que yo ozali mwana na ye. Pe ye tata na renda azana fungola bato ndenge bazokufa. O ata bakufi na accident. Ata bakufi na badidi lengale. Na naufrage. Ata bakufi na crash na avion. Ata bakufi na lolenge nyonso na malade. Donc épidémie soki na nini? Na yebi soki oyo azana fungola liwe ezali nani? Yango solo ata Satan afandeli yo. Ata Satan aluki yo. Ata Satan akari yo. Okokufa te parce que ton père a la clé de la mort et du séjour de mort. Oh 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 oh. Soki oza d'accord. Mettez la papa na boulot. C'est pourquoi David, connaissant ces choses, a déclaré dans Psaume chapitre 118, verset 17, pour qu'il dit alors je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Est-ce que nous devons qu'en aller là? Allez, raconter ma boulot, le Père Jésus. Alléluia. Donc, quand la carte de David a solo, parce que David avait la clé, amen. Aujourd'hui, tu vas recevoir cette clé et Dieu va se manifester dans ta vie. Liwa évoquer le sika na yo. Madame évoquer le sika na yo. Nous allons évoquer le sika na yo. Nous sommes avec évoquer mayo. Ah, vous allez m'amener à bien terre. Yoka comme David a zolo dans Psaume 118. Aluminium. Psaume chapitre 118, le verset 17 à 26. 17 à 26. Je ne mourrai pas, je vivrai. Batimeo, oh mwana na Timeo, Batimeo, oh mwana na Timeo, aleli mwana na Dawidi yo kelanga imawe, papa. Mwana na Dawidi yo kelanga imawe. Nalingi na mona, nalingi na mona, nalingi na mona, ikamona yule, papa. Nalingi na mona. Pekisangai, gai na kuganga, atabako boya, gana kokanga ya. Nalingi na mona. Oh yes. Yoka place. Yoka Simon alobakini. Na kokufa lelo teo. Oh Yahweh nangaye. Kino na mona. Yamba kwa. Papa. Je ne mourrai pas. Au nom de
Je vivrai. C'est pourquoi quand tu causes la vivante, vivante. Bakana yo, basala yo mabe, bakana yo, okufa, bagrese mino. Ndenge Joseph Zita yemba. Zambe nanga, zambe nanga. Je te déclare aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Cette maladie va disparaître aujourd'hui. Moi, je vais te toucher et la maladie va disparaître. Même dans ma traîne, tu vas pas yo. Logo la balle, on dit la bonne année. Lobi le 31. Logo kuna mokolodini les premiers. Oui, bando qui peut pas coller. Au salon va fête, fête on va au salon va bakana qui yoti va rater yo. Na lobi o tout type pas comme madame. Demba tia makolo awa. Basangio. Sur le bokoli kolaba yabo. Je ne mourrai jamais. Je vivrai. Et je raconterai. Le banquet de Dieu. L'Éternel m'a châtié, mais il n'est pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. Les portes de la justice c'est ton problème aujourd'hui. Dieu s'est levé pour justifier. Pour l'homme qui s'est justice, ouvrez les portes de la justice. J'aimerai l'Éternel. Qui va glorifier Dieu ici à même, pas trop loin. Voici la porte de l'Éternel. Dans la porte de Yanzambe, c'est par elle contre les justes. Juste les salut. Dans la porte de Wana. C'est que ceux qui sont injustes, vous savez, vous contactez. Ceux qui sont injustes, dès qu'ils sont là, comme Jésus c'est la porte, et Jésus c'est la clé. À gagner, oye mo tout à les côtes à tête, timika porte la couteau pour continuer à tête. Faut que la tête. Bando pour les lavana mouton que l'on a. Pour entrer dans cette porte, il faut être juste. Mais qui est juste? Général. Fouillez, bando fouillez ce que vous avez aussi. Est-ce que vous êtes juste ou vous êtes injuste? Je suis juste. Est-ce que vous êtes juste ou vous êtes injuste? Fouillez mon thème maintenant bien. Place donc tout commence dans les cœurs. Amen. Mon thème en yoki. Mon thème en est tombé toujours. N'a pas de problème. Il y a ma paix. Parce que Nzamba Yebi dans mon cadre jeunesse, alors les pensées de l'homme sont toujours tournées vers le mal. Si les pensées de l'homme tournent vers le bien, et si le gagne mon thème Amen. Alors, on peut prier, on peut gêner, on peut l'élever par ensemble. Ceux qui me tiennent ça la main. C'est que tu dois laver ton cœur maintenant, comme je parle, avant la simbayo. Nzamba comme Mimoni Sakati na yo. Parce que Nzamba c'est que la repentance. Merci papa. Voilà point faible Nzamba. Merci papa. Merci papa. Mais ceux qui yo na motema na yo oyebiki. Ndenge za bolele za le 30 lobi le 31. Tolito kota mbula ya sika. Noza okanga mutuso kaka na motema. Oyo soka moni lino nanga akovive. Oyo soka jelo konanga akoyeba. Donc aux autres la bonne avis ce qu'il te serait difficile au moins dans le monde. Merci papa. Ça dans le pays, le royaume de ces forces à l'école à moi non mouké. Ma commerce à l'école à moi non mouké. Dans la awa même que va la mouké va salir. Merci papa. Maman mon gars là aux autres kanga. Mon gars la place salir. Mon gars la provocatrice. Souka. Dans la caravane de basakana. Ame bana zambi. Siko bana kwa ba mon gars la zawa. Ni tout babundi. Yo maman koti.
Oui, que tu as la somme. Après 2-3 minutes, bango na bazo saka. Obété si quoi accueilli. Obété si yana so ya yo ya belle scène. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que yo ndeko za esengeli babenga yo yuma. Esengeli babenga yo za bololé. Esengeli babenga yo za nyama. Yo za zoba pona Yesu. C'est alors que Nzamba va se manifester. Amen. Mais une chose, bato balingi batonga yete, bapinga yete, balobana yete, bagande yete, bareproche yete. Soko sayango esili. O babengi biso na bango o orange. Okomi renaissance na imani. C'est pourquoi Nasoko Pekisayo est tant que Wendedier. Et tant que Mosali Nazam. Zamba Salina grâce au coup Nzambe face à face. J'ai eu la chance et la grâce de voyager au ciel pendant 3 fois. Et c'est belé. Chaque voyage, c'est pas ça. Mais dans il faut fouiller notre monde. On va risquer 2016 au côté. Et là, on est là. Et là, on sait que à salité, on comprendre que non, ma camarade ne sait pas solo. Merci, papa. Oyo surtout que baninga bafunga baninga bazui baninga avancer yo tika d'état parce que tu n'as pas préparé ton cœur, tu n'as pas arrangé ton cœur, tu n'as pas fouillé ton cœur, tu n'as pas lavé ton cœur. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ton cœur va être lavé par le sang de Jésus. Et on la nyonso etika la pembe. Que okomona loboko na Nzambe olingo lingate. Loba amen. Amen. Soki ofinga makata ndenge Josué afingaka nabite soki yo na bato ngo ngo solo yo ofinga mate yesu afinga bafinganga na ekiri ya bato na ba papa na ba pasteur à col pastoral nani na bi bafinganga de 22h à 1h du matin nyonso seki ba loba nyonso seki ba finga ba kosa ba tout. Taïsa le l'autre côté mais comment déjà il y a une attaque au fin au loba ni tout nazabulate motema Yesu tu vas même dans ensemble voilà c'est ça les chrétiens ils ont chrétien au Christ en ligne Yesu va finir grand magicien va finir ndo va finir Satan fils du diable Belzéboul magicien et puis il est touché avec Marie de Magdala de laquelle était sorti 7 démons. Yende mutabona le Yesu mbiga Yesu mwasina. Tilelo évangile ya Barnabas abimisa ali Yesu akotaki na Marie de Magdala na misa. Alléluia dans Zambé. Je suis plus là mais je vais te dire yo moto so la nanga que les gens va visiter yo. Les gens allaient journée na yo. 2016 on s'en va na maboko. Et comme les gens pété. Banda champion descendre le vent. Soko ni nyangale yamba et si va place aux amis. Continuez ça à qui. Les gens suivent ça tout monde. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient yoka est devenue la principale de l'âme. Bakwaki saka yo, batiola yo, bafinga yo, mais lelo comme été. Dans 2016 oyo, tu seras été. Ozalaka improductif, obotaka te, mais dans 2016 okosimba ma passe. 2016 okomona makambo na pétene ko réussi. Bato babona kokoya kotala yo te ba kotala yo. Amen papa. Bon ba bungisaka numéro de téléphone ko bi initi ba longo na répertoire. Ba ko luka yango. Le ba na Nzambe. Parce qu'on comme habité la société. Même par contre, nani andimaka que Josué ba ko luka ye. Ba benga ye oyo ka bo allo. Mon konzatini biso ya besoin. Bon. Ozawa, la vie dans un cigaro. Comment la place pour les autres n'a dit et a besoin. Ah, Josué, alléluia dans la zone. Tout sous, dans ma table, c'est comme on a fait, na combien on a fait pour tika baba kanina. Bon oui, mais c'est dièse arrêté. Dièse un faux prophète. Likambo le bé au salamate. On va mettre au salam. Après, on y a que le kambo. Zéro comme ma pièce que on a commis bon.
na sengi mbongo te na sengi na bi likambo ekosala soki te kokomona ekosala alléluia abi 10 ans arrêté siko wana obima ndeni bana mungu akibanda kuna ekonsole alléluia soko bouger ndenge nini nana biro ba caméra nani kutututu obi awa na obaloka pe na kiti dans soza na zambe zala na assurance zala pepele tu as la clé oyo koloba ndeko salama tokola kizambe na prière du guerre nzamba yo kaka place wana okobenga nani ba pareil etika libanda nyonso tukuna siko yoza yona face à face siko biso ke tiers arrêté comme ça nano yo longola okobenga nani donc kimia na motema kimia ngala mikolo yo ndo tinda kingati kaba ngalo na motema awa mutakotela nga po soki te prison tobe bongo nga ne bale soki bonika nga solo sala nini yo moka bon nga lokolo tinda kinga nga nazobima pete nyos Nazana tata. tina koma wapi na ndako na ngai nakuta mwasi na ngana bana na makako pesa accusé de réception accusé réception ah bon ça va on verra tu peux partir tala ndenge kaka nzamba lobaki na ba date na nyonso ekoki paf alléluia bana nzambe wa tikuna pa bona kaka bana ngoma bafungula portier bamona mutu moka muke azokita nzamba sepelisa yo na kombo na yesu nzamba fongola baporte atombola yo alokotona se aelepe yo afongola yo 2016 ezala ane ya baouverture mpo na yo place ekangamaka efungwama place okolobaka impossible ekoma possible nzamba visite yo Amen, papa. olobi amene te Amen. Apocalypse chapitre 9 verset 9 ndenge nasilisi napesa 2 versets pour na côté ils ont souffert pour rien les noms va visiter Apocalypse chapitre 9, le verset 20. Le verset 1. Les autres hommes qui ne furent pas tués par les fléaux de ces repentirent yoka pas de ces œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. bato mosusu oyo babongolaki mitema te tala nzambe akotina ta mabanki elia bino parce que ta eza te po totanga nyonso nanga azolandaka bien soki te 2016 ekodévore te okosala makambo esimba te parce que okangi motema na yo nzambe alobi aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs makambo nzambe eza nde aujourd'hui eza demain te kozela lobi te kozela lobokuna te tu ne sais pas ce qui va se passer cette nuit tu ne sais pas ce qui se passera à 22h même à 23h même à 0h Dieu viendra te visiter je le dis et je le déclare avant de fungola nzambe oya kovisite yo atali yo bien amoni yo bien bien mwana oyo namoni motema na ye Josué abondeli mpo na ye atikeli ofungolo yake ndenge kaka atikeli wana alleluya ntango olamuka na ntongo ata priere asa motema oyi kolo ndenge nalamuki boye nasengi mutu to moko mibale bakabela na mbongo mpe mbongo na fite na yango okosukula mission na pete non nazwa code okosukula mpe na pete non nazwa boye okosukuli mpe na pete ndenge Josué azovivre loba na nzambe nzambe nanga sepelisa yo okoloba na pete obi nkolo taka ndenge na bimio libaku malamu nakuta nazwa mosala mpe ya pete mpe pouf ozwi mosala si frère moko azalaki awa atangi asilisi licencié asali 14 ans ya chômage akoki kovivre sur na Kinshasa te akia Kikwit na Kikwit akoki si kovivre te village natal azwi mwasi na bana ye batikali kuna esi pete vi ezosimba te nde mwasi wana asali na boye pasi eleki azwini su Kinshasa aluki titi ndenge so esimbi te azongisi mboka mwasi lokola boye abali mwasi mosusu ata na bapiaka me tala mabala mboka alleluya mwa nzamba mwa nini esili azwini mwasi me sikoyo bafrère boka bota oyo bachomere babota badistraction kosesa te distraction kaka kobota alongwisuta abeti
abeti match azwa musala moko boka na niveau mboka na Kikwiti azwi mwasi akomi na Kikwiti akoma wana musala bébé lisusu alléluia bakomi kokata bilanga bani tout frère bité ngana ofana côté pa ayesu Kinshasa tala aluka akutami na ba prophète asali nyonso esengela salame eloko te oyo kaka evambika lobake yawe nzambe na nga nasengi yo biloko mibale ya solo nzambe na nga nasengi yo biloko mibale kopimela nga yango te liboso ya liwa na ngai kopimela nga yango te liboso nazonga na mabele nzambe na nga yoka losambo na ngai mwana ye. Frère, dans l'Apocalypse chapitre 9 verset 1. Verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette. Le cinquième ange sonna de la trompette. Donc, ange a mis temps à bête qu'il est là. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Yoka, dans le cinquième ange a bête clairon, ni de quoi étoile, et où tu le connais pas, c'est boum. La clé du puits de l'abîme lui Bazon dit c'est la étoile, na yoba ibaka. Ange a son bête clairon. Ce qui ont terminé, vous l'avez l'étoile, mais qui est là. Parce que tu es un ange de l'éternel, comme maintenant comme je parle. Y'en est au commis ange ensemble. T'as la abeti kaka clairon, paf! Et toi le camarade est terminé. Et faut mani. Amen. Et qui dit? Et qui dit? N'a pas qui dit? Amen. Dans le bien, toi le qui dit? Amen. Et qui dit l'io? Dans son amis. Amen. Pour ça, dans son téléon. Pour ça, dans la cabine. Yes, oui. Ah, Jésus. Yes, oui. Zambé na kemo. Tala santa na sili kokima. Yes, oui. Zambé na lola. Yes, oui. Papa na Josué. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Yoka. Ange wana ba pesi clé. Yadi boulou, yadi feu. Oh. Et elle ouvrit les puits de l'abîme. A fongoli. Frère, yoka. Et il monta du puits une fumée. Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 3. Bon, to lingito sou qui ça te prie. Vous avez assez Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Ah, yoka. Yomo to bakanga yo. Nzambe azote na intervention rapide. Un ange. Hein? Frère, bandela. Boyoka bien makamuzamba lingasasi. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Nasima na moni ni. Un ange. Ange. Auti likolo. Ba pesi fungola. Yani. Yabi. Akangi dragon. Akangi nyoka. Général. Oba bengi dragon. Ange. Akangi nyoka. Oba bengi dragon. Général. Parce que nyoka mosala ko séduire. Nyoka mosala ko boma. Atinda moto, dragon atinda moto. Pona et dévorer batu. Nyoka mosala ko sala ma bête na kati na batu. Mais Dieu a envoyé son ange. Pas Dieu lui-même, mais il a envoyé un ange seulement. Et atindi anjana sininini fongola parce que nous parlons de la clé. Asimi fungola, persimi susini, chaîne à monnaie dans la boque. Aïe, comme ça la mine. Il saisit les dragons, les serpents anciens. Bandez nos phrases. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Diable et Satan. Diable. Satan. Est-ce que dragon? Je me dis opération dragon, ils ont opération. Satan. Oh dragon rouge. Et il les lia pour 1000 ans. Yoka ange aye na fungola na chaîne asalini akangi satana pia kangi ba chaîne pendant 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme. Afungoli porte ya bim
ferma et serra la porte. yango nazoloba likolo ya motu moko nazoloba likolo ya bato nyonso bazala soki satana akanga vi na yo soki ndoki akanga vi na yo soki nani oyo akanga vi na yo azala noko azala mama azala papa ange lelo azokita nafungola mpo nafungola yo azokita sikoyo na shek akanga monguna wana lelo sans pitié ndenge bazokangama bazokangama pour 1000 ans. Amen. Alléluia bana zambe nana yokinga seke ndenge bazokangama akomi kufelaka kuna akomi polelaka kuna azela ti mokolo yesu akoya kosambisa bato nde atekwi bien aimé est-ce que ozo comprendre le mystère ya nzambe est-ce que ozo comprendre le mystère ya nzambe ye moto abanda dérange yo moto abanda okana yo moto osala mabe oyo afandelaki vila kontrolaka oyo akangaki etwale na yo nabi soki ange akangi na satana bongo akobikisa ne ndoki mokonzi ya ndoki nde satana parce que bible dit on frappera les bergers et les brebis seront dispersées. Parce que ceux qui sortent en abakanier, na âge, à lier les chaînes, à fondoli, à tirer la prison, à gagner. Alors vous avez pour 1000 ans. Tandis que yo, vie na yo, qui les a mis 120 ans, mais bakangi mungu na pour 1000 ans. C'est-à-dire Naba génération et des générations. Zamba lobi Baba yo kaka pe ba tosaka ye. Ba ko pambo na même pendant 1000 générations. Naba génération na ba kinya. Yesu kinya ba génération na yo. Yesu kinya ba génération na yo. Oranga ya kuya na ba génération na yo. Ba vive na kinya. Ba vive na kinya. La génération na yo. Ba vive na kinya. Parce que Satan parce que malade est gagami. Parce que pauvreté est gagami. Ah, ce qui n'a pas de télémanapé. Mais ceux qui ont télémi, nous ont déclaré que ceux qui ont télémi, un jour, on a gagné mon télémi. Mais à ce moment-là, on a sikoy. On a sikoy, pas de main, sikoy. Amen. Merci papa. Merci papa. Général. Ou méliming n'a pas. Problème est compliqué, on peut ming. Un jour, problème est gagné na leli, na bondeli. Pas de réponse, non, vite. Nazali Nataluka Oyo alala kabongite Oyo akobate la kaka Nabapasi nanga nyonso Nazali natatananga Oyo alala kabongite Oyo akobate la kaka Nabapasi nanga nyonso Nabondeli mbala moko. Paf! Oh, ange mais ya moto mwingi. Amen. Alléluia. Amen papa. Oh, Nathalie Boy, avec Josué, Dieu m'a envoyé. Tala sikoyo ikambeza boy. A expliquer ma kamnyonso. Pepi singai kende na place boy. Okuta na mutu boy. Aza na problème boy. Solo na ye, bondela pona ye. Omona ni na osala. Babi merci Seigneur. Donc etaninga wana inde nakomi
awa moto boye azalaka babi oui azali mais nana la te babi naibi na ngina kutana naye bapesi place na fandi na période nzoka alamukaki déjà oyi bakonzi bazala compliqué asi alamukaki mais bana misala nani mtu bayukake nana alamuki te nzoka asi alamukaki asi alati asi adéja yasa ngoninga déjà na fenêtre abimi abibot atini mutu abibotu na ayeli nini ngalabi nzamba atini ngai epai na ye aza na problème boy nabondela mpo na ye comme ça nakende okotisa ye porte efungwami parce que nazali na fongola loba amen nakoti tovandi abi me seti me kone ngabi nayebi yo te me nzambe nde ayebi yo atindi ngai nayebisa yo problème na ye ezali boye soki omeki kosalere okende na Afrique d'ici to wapi okokufa baactivité na ekangami mpo na boye na explike name natali ngai ti yo oyebi makambo ndenge ngabi nzambe moto ayebisi ngai yango atindi ngai moto yango mpe mwa nzoto mike quand même amokonzi vraiment aza na mbongo na ye basoda mpe tuna libala abi vraiment sepeli no oza mwana moke mais namoni oza na nzambe moi je ne prie pas abi ata priaka te me nzambe aza mpona bino nyonso il faut bando prier ayi bon ça va prie pour moi nabondeli mpo na ye mbongo ebimaka te esali nne abi nasepeli fo natina engagé na mosala nabi gloire à Dieu engagé ngai abi niveau d'étude napesi niveau ya bio oyela kaka document na yo lobi oyoki ake lobi ye nabengi ngai oza wapi ndenge nabima na ozela ngai sava nazoya na ye mpe nazwi nini napesi obi sava tozalaki na mois ya décembre s'il vous plaît nakoki kotanga kombo na ye na mois ya décembre puisque ezali na débit ayebisi nga bon ça va comme c'est le décembre janvier nde osali nini oyengi obanda mosala ye moko PDG alléluia est-ce que nazwi mosala to nazwi te obi nasepeli no mpo namoni nzambe no abikisi ngana na malade yango epuis lisusu namoni lisusu basi ekokisami oyoki janvier oyo ngana ke yatika telemaka bongo kofanda te amen sikoyo ntango nazongi nabondeli ti nzambe bisengaki azozwa atake mosusu le 14 décembre mpo bakani il faut kufa na bona nebadere le 14 azwa atake akende poto te ndenge abiki na maladi wana moko ezoya aobika keyebisa ye nayebi lisusu nakuti yango nasombi lupango moko na place moko boye toki tala te petit tokomi na lupango asombi aotonga kitoko nabi en tout cas c'est bon ayi bon ngalongwa kuna mpona ofanda awa c'est bon ngabi oui c'est bon lukelanga électricien ngabi ça va nake ozwa électricien ale bana zambe akomi ale bayokani ti esili électricien asepeli obika électricien apesi ngai $30 talaka lisolo apamba apesi mbongo électricien kati apesi ngai $30 sikoyo nabika ndenge naza esili na senini mosala ya sire nabi en tout cas il faut respecter les 14 kozwa attaque kokende te il faut tokondela nzambe oyoki les 14 ntongo alamuki bien midi aza bien tititi na 23h attaque ezwi paf akwei na douche atelemi esimba te bato bayeba mwasi na bana bayeba zwi ye bamei na chambre osamba jipek ngaliema ngalama kaoyo antuka eza difficile bainterne kuna oleka mpe na nga mpe nayebi te nzambe mpa nakisinga loko te alleluya ekomi le 19 le 22 nga na ye na ndako onivonda chef andalaki abeli ye depuis temps oyo depuis jour wapi ye baza na Suisse nayebisaki ye nini le 24 décembre akufi ebembe ezongi awa le 26 le 27 le 28 baenterré loba amen est-ce que vous comprenez yango nazoyebisa yo etanke wende ti etanke mosakoli na nzambe motema na yo ezala polele longola tous les problèmes ozalaki nango longola baraki nyonso ozalaki nango soki te tibarate nayebisi yo ainsi dit l'éternel oyoki nga parce que nzambe alobi ane oyo eza ane ya baporte ya kofungwama ovoyageaka te kovoyage obotaka te okobota obongaka te okobonga
oza comme ça okozwa obikaka te okobika ebangi obesikoyo nadeklare na kombo na yesu ebailanga ya katamba biso na priere sikoyo tozosambela 10 minutes seulement na 10 minutes wana nzambe atoucheli yo nana yoki ngai mpe okoyoka nzoto pepele